mbutu bokota makambo si ekoti nango moyen pe toboya yango eza te ka ndenge boyebi na communauté na biso tozalaka na biso bolali bolamuki ka boyi na makambo yango balobaka toujours soki makambo eye nga pe na kote na biso tokoboya na biso te mbutu ya makasi bandeko na nga eye lisusu na kati ya bacomédien ka ndenge tolobaka bato ya maboke mosusu bango moko bayaka na matière bango moko bapesaka biso maloba ya koloba bango moko bandeko na nga matière ya bato ya maboke tolukaka ngo te bango moko penza bayelaka biso olinga na yo to omona kaka eye baza na bango bongo baza bato moko bandeko na nga bazalaka mosusu omona baosolola bien obeteli ye lisolo ale tango kaka opesa mokongo mbala moko ye pe akomi kopanza bino moko boyebi biso pe ezalaka mosala na biso soki moto aye na information moyo to boye eza te tokoya pe topanzi yango tokoya pe tolobi tokoya pe tosololi ezalaka bongo na système moko surtout ya kitoko la famille lelo na yeli bino papa na biso tonton d'Acosta tonton d'Acosta ebele ya bato babengaka ye ka le coach toyebi ye moto ba français ya tongo ye penza na ba comédien nyonso ye penza anyataka côté français ye penza asalaka o to bengaka fierté penza ya bato ya maboke na côté ya français alobaka ngo kitoko penza bien penza makasi sikoyo au-delà ya français nini ezoleka parce que bato ebele balobaka kaka keno bato o balobaka français bandeko na nga bazalaka bato makambo makasi nayebi te soki eza ya solo mais lelo oyo nyonso Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution moko bien Gavker ayeli biso ba solution moko ya kafu Gavker ayeli biso ba solution moko ya kitoko quand ndenge bauti kolanda la famille na Gavker bika na yo libela olinga te na Gavker okobika na yo libela pona bandeko na biso mosusu kane na lobaka toujours et encore bobalani ça fait 5 ans ça fait 6 ans bomona kakeno mabote ezate il y a tant de personnes bazalaka soki mwasi na mobali baobota te omona bango balobi kakeno to obota eza mwasi nde abotaka te kote ya mabota eza na mibali mosusu mabote eza ya kokangama yango ezalaka toujours malamu tango bolandela mwasi aobota te yo pe papa kota na mozindo balandela yo pour que bobota bosimba mwana na bino na système moko ya kitoko pona bandeko mosusu o bazoyaka monene ayebaka te
Mais pourquoi yaka munene? Aliaka kolia malonga te me munene nde munene. Benga gafker akosunga yo okozonga na tai na yo ozalaka nango na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut, salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, Iyalelo Penza na Memelibino. Tonton da Costa, la famille. Kande boye bisoki akoloba isa, tokoya pe tolobi. Soki e akoloba isa te bomona pe biso te tokoya pete. Ezalaka mwa bongo donc. Soki bomoni biso kande te bomoni biso lelo, seke ya koloba bandeko nanga ezali na système moko ya kitoko. Nene zoleka makambo nini esali ke no Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kota na mamo zindo ya makambo nyonso avant na loba ekozala mwa bien na ya ko sensibiliser bato nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango ne ko sensibiliser bato nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu yaba linda bambote na madame Gracia Mpoi, bambote na mama Lisi Mpitu yaba Lisi, bambote nanga na yemoko madame Madrine mafuta depuis quelque part, na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas madame Judith Diampovisa na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Quand tobeta masolo ya papa na biso tonton da Costa ebeli ya bato toyebi ye azalaka pe na groupe na ye oyo asungaka bato oyo a formaka pe Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko ba mapango koteka yango yo kande na lobaka sombela bana na yo lupango la famille somba lupango pona yo moko ekozala malamu mingi to monaka mindele tango azo travailler tango azananu au moins à 30 ans, à préparer déjà futur naie. Au moins à ceux qui ont eu un bon belé, mbala moko qui côté angona hospice de vieillards pour na ko planifier kaka ko kola naie ndenge zalaka.
mais ce qui est arrivé que akufi omona atikeli héritage ya bana nde baokende ovandaka kuna ntango baokola soki bana pe moko akufi donc ekozalaka bongo descendance na ye obanda kaka kozwa place wana ezalaka bongo soki asali bongo afuti bambongo wana omona sikoyo akomi kobunda makasi azosala makasi aotongaka bandako na ye ka ndenge ezalaka yango ezalaka toujours bien mpona biso bato ya mwindu mpona biso babantu bandeko na ngai ezalaka pasi omona moto mosusu apréféré azofutela na ye ndako soki une affaire ya ma $500 mais ata lupango ya pamba aza nango te le jour oyo bakolongola ye na mosala to le jour oyo mosala ekokufa omoni moto akomi kotelengana bato oyo babanda obetela ye maboko bakomi koseka ye pourquoi parce que ntango azalaki na mbongo azalaki na mayele te yango ezalaka malamu mwa moke ozozwa kanisa pe lobi na yo kanisela pe bana na yo na boyi na nga lobi okufi ezala te keno mama Etoiline Nes TV abando yebisa biso te somba lupango ekozala malamu mingi $350 ya pamba ekozala kitoko penza mingi makasi voilà tokota na mozindo kande toloba makambo je m'excuse ya comédien na biso na kombo ya Da Costa ebele ya bato kande na bando loba toyebi ye abando jouer na kala epa ya Mams Sila Bisalu bayaki kobebana ajouaka lisusu kuna te mingi akomi na ye kojouer epa ya Belleville Kandi Poutine de l'écriture La Patrona kote na ye pe ye moko pe azalaka na chaîne na ye ya YouTube ye moko pe asalaka bafilme ka ndenge ezalaka bato pe bakendaka epai na ye pe bajouaka sikoyo ebele ya bato tomonaki mariage na ye ndenge balaki mwasi na ye na kombo ya Lorraine si je ne me trompe pas bon déjà kobala ya tonton Da Costa toyokaki bambutu ezalaki mwa ebele bato mosusu babando mituna kotala nzoto ya Da Costa ekendo bala mwasi aza na mwa nzoto koleka ye eske ezalaki mwa ebele kandenge nalobaka toujours na makambo ya bolingo ezalaka makambo ya motema mutu na mutu atalaka oyo ezobetisa ye motema eza na bato mosusu peut-être omoni mwasi moko boye aza na ye kitoko selon yo mais bato mosusu baomona ye ke aza kitoko te mais parce que eza motema na yo parce que olingi yo na miso na yo ozomona mwasi wana keno aza kitoko ata soki bato baye koloba keno mwasi oyo aza kitoko te yo okondimelaka bango te ezalaka bongo alors eyaki kosala ke mariage esalamaki couple oyo eparena bango eza couple ya mama na biso Karine Mpala na mobali na ye nde baparena couple wana ka ndenge ezalaka na système moko bien mariage elekaki tomonaki succès ezalaki à 100%. Bon, ça fait déjà 2 mois bambutu ezotambolaka keno ndenge eza boye libala Da Costa ekufi libala Da Costa ezalaka lisusu te ekufa nango kala selon ba rumeur mosusu bambutu banungu ka ndenge etambolaka bato mosusu balobi azwaka soin ya mwasi na ye te atikaka mwasi na ye asokipaka na mwasi na ye te donc eza mwa bamakambo ebele jusqu'à présent au moment où je vous parle internet eza ya koningana bato ebele bazolobela kaka keno libala na bango eza ya kokufa bato mosusu d'ailleurs kaka na internet basali ba live il y a aussi d'autres personnes basali ba commentaires en disant que toyebaki na biso parce que mwasi ya Da Costa aleki munene sikoyo yango libala elingaki esimba nango kaka te bandeko nanga kane nalobaka nasalaka nanga baanalyse bon makambo ya libala baréalité eza ebele bomoni bamakambo ya internet oyo tomonaka lokuta eza ebele na niveau moko pas possible bozalaki awa combien ya bato basala ba émission basala ba live balobaki keno libala conquête na beauté image ekufa bozalaki ebele bomonaki ka ndenge nalobaka chez ngai chez biso chez Etoiline Nes TV toyaka na ba vérité nayaki awa nasalaki analyse
c'est tout à fait normal. Et ça te que non soki moi sina mobali babalani, il faut babandaka kotia na ba photo na bango nyon sorte. Ezalaka na ba 4 mosusu tant mobalani boza sika mosusu mobala vandi atie photo mosusu mwasi avandi atie photo. Mais tant tozalaka osali déjà 5 ans de mariage. Mosusu bokoki kovanda na bino ta ane mobimba. Mobali atiaka mwasi na ye na statite, mwasi pe atiaka mobali na ye na statite. Eza te ke no bolingani te, bolingani na bino. Mais bino moko façon ka bokende na bolingo na bino, ezalaka bongo. Da Costa, dès le premier jour, déjà alela mwasi na ye, alinga mwasi na ye. Alingaka mwasi na ye pas possible. Tonton Da Costa aza mutu te ke ata ndenge ka ndenge ezalaka. Avant abala, tomona batu mosusu bazalaki kaka na présentation ya pamba. Bakomi kobimisa déjà basi na bango, tokomi komona bango déjà na ba Facebook, tokomi komona bango na ba page na bango. Mais c'était pas le cas avec Da Costa. Da Costa ezalaki ka jour abala, 2 jours alakisa mwasi na ye et puis c'est fini. Yango bomona katati lelo tenge babalana na mwasi na ye wana azalaka teke non page na ya tia mwasi na ye. Pourquoi? Totika batu bavanda, totika mabala batu s'il vous plaît. Ba oloba ke non mwasi ya Da Costa aza munene na miso na bino, mais na miso ya Da Costa lela eka bongo. Da Costa linga eka bongo. Bomoni biso batu pe tozalaka na mwa mitema mabia. Soki mutu aza na nzoto ya mike ka biso tokoya. Mutu wana azalaka na nzoto ya mike. Soki mutu aza mulai, wana pe mulai leki. Soki mutu aza mukuse, wana pe mukuse leki. Eza bien te. Tango Nzambe a créé biso, ye moko ayebaka li pourquoi mutu oyo soki na créé boy, mutu oyo akobala ye to akobala mobali ya ndenge boy, ezalaka bongo. Eza te ke non parce que yo Nzambe asala yo grâce, asala yo ngulu. Peut-être oza mulai, oza munene, il faut bando finga ka baninga mosusu te. Kotala Da Costa na mwasi na ye, en tout cas, bazokende très bien. Bazokende vraiment bien. Mwanzoto mwasi na ye, mwanzoto tonton Da Costa, makambo nyonso ezokende bien. Na yebi te biso ba Congolais tolingaka nini. Tolingaka nini na yebi te soki Da Costa wana abalaki mwasi moko ya nzoto amike ka biso tolingaki to ya kosabola ye awa. Eza bien te. Na bandeko mosusu bazoloba ke non mutu abomisi libala ya Da Costa na mwasi na ye eza Davina. Davina za mwasi ya libala. S'il vous plaît. Bolongola Davina na babuzoba. Aza mwasi ya libala. Davina atikala ata jour moko te kobimana Da Costa. Abimana Da Costa te. Davina ata jour moko abimana Da Costa te. Alors botika libala batu eza nango Da Costa na mwasi na ye bazali. Do bambutu obo yoka na ba réseaux sociaux eza ka ndenge bayaka ko bibisaka ba réputation ya balinga ka toujours ko ya ko sambwisaka batu yango batu mosusu bazalaka bongo. S'il vous plaît, ba oyo balingi ba bebisa tout réputation ya Da Costa botika Da Costa avanda. Da Costa zana ye na mwasi na ye azwaka penza soin ya mwasi na ye. Da Costa c'est un homme responsable. Toyebi aza mobali moko azalaka responsable. Alors totika ba biloko ya bongo, totika ba comportement ya bongo bandeko nanga ekozala bien te. Ba o ba otambola na makambo wana ke libale kufi e okufa pourquoi? Libale kokufa pona nini? Libale kufaka soki bakangi mwasi na mobali mosusu. Mais Da Costa tikala kokanga mwasi na ye na mobali mosusu te, libale kokufa pourquoi? Soki ka eza makambo koswana batu nyonso baswanaka. Mabala nyonso batu nyonso baswanaka. Bango bakozala batu ya liboso te, pe bakozala batu ya suka te na biswana swana. C'est tout à fait normal batu mibali baswana. C'est tout à fait normal. Moi, si na mobile surtout baswana, c'est normal. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyelio, offre Oyo, Ezali, Nakati ya Maluku, vente ya terrain, ya 20 mètres sur 15.
awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.